na pesi bino bambote partout dans le monde et si quand nyonso bozwami bambote belé oyo eza bino Mireille Sala LMK ndeka bozomona ato ana morgue ya Ngaliema esika wapi nzoto ya papa Dadi ezali oyo bino Dadi Kitambala nde tolingi tokota na shilo na kati po bomona bino moko événement nyonso ezoleka ba désordre ndenge ezosalama banda kuna na stade des martyrs ndenge ba désordre ezosalama ba cercueil bazoya nango ezokoka te bayaki na cercueil ya liboso esimbi te baye na mibale esimbi te tokomi na 3e sikoyo tokomi na 4e cercueil ba cercueil nyonso ezosimba te ezolekaka monene en tout cas tozoyeba te eza nini oyo ezoleka yango bokolanda tozokota ntina kati na shilo tokoyebisa bino ndenge nini makambo ezotambola Bon, on a une mal organisation au niveau c'est-à-dire qu'ils ont mal organisation. Il y a déjà un biso ya mwasi Lopez c'est bimi, comme Lopez c'est bimi déjà. Bon, on est sur fait malelo bon. Il y a un c'est bimi, il y a biso jusqu'au dadi bon, azaka kuna to ebite so ka 16h retourner. C'est la siko tokamwe po toyebi ke toyoki ba désordre ezosalama tomona epe kuna na matanga désordre ezokontinue kaka kosalama balobi famille ezosala désordre bato mosusu balobi eza bino moko nde bozo créer ba désordre nde tolii toyeba juste eza nini mbongo bapesaki bosali nango nini papa Dadi aza mutu oyo akoki kozala na niveau oyo te oyo azali ona ndako malili ekomi mbutu misu babunda misu babenda na problème eza nini tozo comprendre te 4 cercueils besoin qui mesure te ou comment bon nakolo ba kenon eza ba vie musu ba olinga ba kufora po bango zoka bambongo eza normal te ba pesi mbongo po bosoma ba cercueil ba organiser obstacle ya moto ele kana kimia mais comment mbongo zo mona na te comment ba cercueil zo sala ba compréhension bo bunda na bino pour l'année bon nakolo ba kenon eza ba groupe belé eza ba ATNP TP seke yali masumu ezali ba bomoko ezali ba tokanisi ezali donc eza pour ba groupe belé bato balinga na groupe na bango nde ba se retrouver ba sala boye eza clarté ezate na makambo tali mbongo donc mbongo ba pesa ki mais o alingi pe sala mabo alinga kotsa maboye donc eza des zones président kokaki koyeba baviango bakombo na bango eza banani oyo bazokreaka ba désordre bazosepela na liwa baninga mpo basalaka batrouble bamoni oyo eza média ekini partout au monde na boye ekini na papa motalobaki yango babule kaka bavie mikolo baosalaka bajia bongo donc eza bien te soki bapesi mbongo kina mpo balela motu basala baobstacle ya motu c'est-à-dire mbongo eza uniquement pour nango yateke mbongo wana yo tiango na ba poche bote mbongo boza na clic moko boye bokabola ngo après enterrement eza bien vraiment te parce que lobi pe biso soza biso ba to okufa lobi to okufa na biso lobi mtu pa lia ba mbongo lobi pa okufa ba olia pe mbongo na donc ça bongo o to lo na yango to buka eza bongo moi conseil amuke olinga kopesa na bato bazolanda biso ke pona bolingo ndenge ezate boza bana ya libota moko bosalaka msala koyinana kobendana ntango nyonso nesi na mamambo aboye eza kitoko te conseil nini okoka kopesa baninga oyo bazolanda mo mpe na kambo yango toyinana na kwa na nini oyo toyinanaka oyinana na ndeni so oza vie de loin aujourd'hui on a vie de loin papa vie de loin aujourd'hui jamais papa makambo comme na rôle vie de loin vie de loin jamais comme na rôle papa makambo yeso on n'est pas panga zo na jeune motema yango na ba ngotenga mo donc kamusanga de force na fandi na c'est l'examen de conscience moment ngamo en soi na iba teza ko c'est nini mais c'est que moi je vais conseiller à nos fans na ba collègues na biso que non batika loko wana mabeza sensitive botika mabe kulukola mso kotina mtu poisson pour que ba poisson zali mais ezali vraiment ma poisson ezali to bato kotika ngo eza bien te o c'est mutu yo bika mais na simane za na famille belé na simane azana ba relation na simane azana moi si bana bokola kaza ba ndeko ba ba nini nyonso na so siko chile poisson kufini singa lelo admetonga mutu moboye achilinga poisson na kufi natiki bana nga natiki mwasi nga natiki batu nyonso bon expliquer nga na bokola nga bikini zaka ne so mo za envie nde yo mo nde osala bongo oza envie nde obokola bana yo mais ce qu'on a raté nana kozwa bana nga charge nana kozwa ndako nanga kofuta nga charge nana kozwa famille nga charge donc toyo Canada bref merci beaucoup famille na ye mutu mtazana ba lien na ye mutu mtazana marche na ye soto kufa pour moi ça n'a pas condamnation na théâtre soit iliwa dans la loi nature nzamba sali mutu na tango na ye abelaki et puis c'est normal. C'est quoi au désordre wana ya matanga Dadi par rapport à matanga antécédent ça dit à quoi
Franchement, ça a quitté. Santé, ça a bien été. Ça a quitté. Moi, je n'ai sa réponse dans les AT. Na ba réunion en TPC aux alate. Nazala, on a ba réunion en TPC. Oh, Nazala quitté parce que Nazala est malade. Ils sont malades. Il a habité des autres lesquels. Pourquoi? Nanya Banda qui ni Salama qui dira quoi dans l'habité. Dadi père de famille, Atiki Bana. Ouais, vers Tiki Bana. Atiki combien d'enfants? Ah, mais déjà, on a précisé à Bana Tiki, non? Non, on a essayé de dire qu'il y avait Atiki Bana. Mais pour nous préciser, des amours passent. Mais il y avait Atiki Bana. Atiki, moi, on a été mes Bana. C'est ça qui est pendant maladie. Oui, la maladie avait malheureusement, on a quitté. Tant que Viazobé là, on a dit Bandamboka, Koya, Nangande Nayaki, et Nande santé banjo dérangé, presque un penda, des bandes de Kobasala, la moi trop sangana, Kobima, trop n'ezara moi passe. Donc, on a la répétition église parler. Pour nous, tellement d'endroits qui ne peuvent pas réunir, témoigner dans la confirmation, et bandeng n'y avait, et ça l'a quitté. Donc, vraiment pas. Moi, oui, parce que Bibi, nos artistes, Bolingana, vivante, Bolingana, temps malheureuse, circonstances malheureuses. Et ça dû à quoi? Artiste balingana te tambu saka caméra on a bout du mori bando les entre bon to changa pe tambu saka caméra bout du ndenge artiste pour na bolingo ezaka na ngote de artiste azalo rola nini alingite na rolo banini artiste lingara on dit so yazo fufu ndira inde mutazo fufu muninga mso aliate siko ndao zo fufu na pope ça peut muninga aliate wana iya banjo kanye lisusu anjo pimelango lisusu de oreza moi passe faut singa tant muninga zo fufu ka uyo zo pété opesi muninga wana wazangi donc surtout zana bolingo wana nde za l'important to wana bolingo ya soki ya benga ki na tournage nde bakomba pia soki ya pesa ki ba relation nde bakomba pia soki ye bakanga mana babimaka na bagenda ba cop nde bakomba pia mais OK bolingo bena motemo mona ona o bazala nde mo yoki otonga ni mutu mususu ngo bazala donc passe nangwana eza vraiment utilité auto elaki o etelaki ezaka que to yepona ve pour moi na maladie nanga na yeka boy parce que ça ve moko tous allés dans Maramoto pendant ça publicité moi ya fondation na biso Widal ya sénateur Guilo na ma Deborah Lwando nde esali que natala souci wana na zalaki te nazale pas vieux malgré santé mais nazala de son vivant bonjour nae ouais to joindre na ma fondation Widal fondation Mozo Sal ça va toujours na merci. Merci beaucoup. Donc na bakata fal ko bomoni wana famille mutayaki nango ko changer nde ko changer que producteur na biso moko o dadi asala pe musale belé ye muta changer ezala ngote ke o famille donc mbongo nyonso o epesa maki ekendaki na famille donc o ANTPC muta simbi mbongo dadi azate na kati organisation muta simbi mbongo dadi azate bango moko famille babaki ba olandela makamna na bango tina suka malheureusement bakanti dadi azama zemi o balongoli po baya olela na katafal ke modèle wana et simbi pété pour dadi azaki mutabato ni ne prophète chez soi famille no baoye ba valeur na yote batu mususu peut-être baoye ba valeur na yo. OK merci beaucoup. Ndenge ba itis ko raté bimi 20h akunda maka lobby to kunde lelo te akunda maka lobby ata to bimisa na tongo elingo koma mo batu ngaka ke luka kolia fufu po ba ye mutakufi olia te biso nde batozo kanzala biso nde batoyo kaposa omela donc ata to bimisa 20h lobby kaka okundama lobi na ba raison ni to na ba raison ya nde babimisa ebembe lelo bakundi lobby mbutu na victoire ezaka ya embouteillage eza makamba ya nini te pareil que l'installation la bino eza bien te leli eli loka mwana moya mukende ka mi abane ko mibenga mwana maternelle tozana no tant okoma kuna bo poser sous ba question bo changer ba question parce que bokemona obino bo kantiza yango te to koma sur place il paraît ba cercueil peso kapate banda babande ko changer tisi il paraît mais total la soye ko kité bapoto moni 3e DG mais batu baza pe na kati belé est-ce que zaka ya yende mte ekota bon ezaka ye mote mtaza kuna baze belé tamso ekota na pe batu mususu tamsu batu mususu ndezo ko kate bino bolati onka dadi poto zo mona pe équipe na eza wana sir
eza problème te ata so toke na magasin tosombela mbe koki yo te ba ochange oprévenaki yango bien avant te tozwaki ye mesure te bozwaki mesure te ndeni bino boye na cercle bone elo mo ekoki te bozwi mutu mesure tobomona te ke tomonaka ntina bafamille mutu mosusu toyebi te bamakambo sino balobaka seno bakutime okaka mutu aza na kanda bacercle omoni botie mutu penaki cercle yango otai ne yango me botie na cercle ekoki ye te mama kalunga ya riba mpe mwana na ndako osombe lipapa oyebi tai na yo oke nango boye ekoki ye toki osusu me wana yo oza mama oyebi bana nde ezalaka avant osombela mwana eloko ifo oyeba tai ya mwana comment expliquer bino boya na eloko mo ekoki te ekomika ifo kochangeaka okona te ke eza sabotage eza sabotage te yango balobaka ke ntango oyo osomba ata telefone bapesi yo 7 jours biso siko tosala ngo ka lelo omoni te kutu toza na baavantage futa tikoke njini kebeta jomo na aéroport boyebani te bandeko ozalaka maître yango sikoyo tatunaka bakombata ta babetaka biso bayebisaka basi bango nini marie soki nanga chemise oyo abetelaka mosaka topesanga tricot abetelaka bina file nga kondala mi bamama papa songa bimalaka mama fo bisali papa okebunda bitumbela na contrat te obeti mbata bazongisa mbata bakobolo mpe molangi te na likambo ngo nini oza meme chef fa matuka te politike eza lokwa kituntu soko bena bomwana te bena kimukolo komisala kizengi ana kisasa okita chef ya localité te kokoma kolone kuna ndenge awa na kisasa te chef ya matuka te kuna komi politicien ndenge o beni o bazo violer ba serre na so boko nsaba kwande ba plan tele masile katika chef ba ba serre na biso biso uti gomati to beti ngula ba sepeli na bango to uti este to mini ba combattant te na moni ninde ko bokechu ninde ko so ninde ko don to beti bala ba bar bala la bango tongo sa na luki ba kwande ba plan tele mane bimana couper o ba violer ba serre bazala bango te lukuta c'est lukuta combattant ya bengsa lekine na beni bango so bengsa kata na kuto na Roissy kita na deuxième porte bengsa na benit yo mo bayaka na benita photo mo ngana 8 ya on a samedi bo bino was boyaka na mukoni bana beni ba bila bisa no ba sepeli tembo ko sela makamba ba bina na bango ba melaka na bango to beti pe ba bini na bango ha batambo kunde bakuna oh mais solot raison ni ne sala ki production papa chéri na Turquie et salate OK producteur respecter ba contrat ya Kinshasa te a respecter ya poto papa chéri rolala pa orchestre kobeta makambutu mais kin babiye makambutu akoraki yango te papa chéri orchestre mukete oro memeka na plaisir ya kebeta il faut respecter ba critérium na ndeto ki bana mike kolamba na liyoto na kolamba biloko ndako ya différent so pesi mwana muke alamba atimbu mabolo mo betolia et ate donc ya koki yango te mais ba bien ça valable et ba visa na valable tous les 28 avril dans la raison même lobby mais producteur respecter ba contrat el poto mais el kin akoki saki yango te. Bon, musique ya libala te, oh ba sengi sapata papa na repesa ba komi. Oh, liputa maman pesi te na repesa te. Musique faut respecter ba critérium nango. Voilà. OK, merci beaucoup. Message chleuropé ça ba tout banana biso à travers le monde par rapport à il y a matin ami baloto nango parce que ndoulé ezaka moi parenthèse foulette. Moni yaya na lobaka na proverbe nzeto yaya ko yaki na tongo na leki pa matona media tu na ratina soka mona ki nyoka toza muselulu. Makambo salame bandela suste. La compagne na mama ele belé parce que ça ba réunion ba bengisa amta suka ta ba bomba mbongo mingana lo bata parole ndito mona kinto ndimta sente mtumsusu même temps zo kinto pe mtumsusu. OK voilà kitso to beteli solo tula mwisi ya zaza awa zawa yo moko talaka niveau awa vient masumu alaka nanu mwindu mazo to benye na chombo no te mo eleki na oyaka na butu elombe baza babiloko te bato wana nyonso tu wana tolingi suma kamba ba organisation wana te botika tomona ki fiston sai bakendeke pa mama Denise Nyakeru ba pesa ba quand même sous moi aide pour na kosunga ke no matanga eza bien donc boule kaka yo moko de mama basangani veut dire que pona makambo ngo leka na ndenge moko kimia mais ezali vraiment ko sala pasi to ebite soki bana bezo basilisa ba chansa banda kuna bango na mbonga matanga dadiki kambala et pourtant la minute ti to beta lisolo we bana dadiki kambala babengani bango dana ba chiki nde to solo la boy babengani ba oda kuna na ba chiki oya mwasi kuta kata université va papa kufa est-ce que makambozo loba bi est-ce que oza solo balo zela non na méchant pardon oyo kuta mwasi akata chika va papa kufa donc c'est-à-dire que artiste comédien botika ko voiler face botika ba makambo wana dadiki kambala beli awawa asali au moins 2 mois na maladie na mona artiste comédien moko take otala dadiki kambala ba moni ke note comme situation ke mutalinga daye mbala moko baye po bayebi ke note la rekobima place wana pour l'instant de to solo la boye ba o ba bimi lokola ba bouleka ke no vie dadiki kambala kufi na 20h na 21h communauté d'installation de base ebimi et puis na ba rejeter pe bazali yango moni ba sala ba complot oso comprendre mais problème ezate vie déjà kufi atiki biso
biso tolingi tokunda vie avec tout honneur, avec tout respect. Donc nde na ye awawa na ye nde po to bloquer nde corps a Dadi Kambala ekobima te fo bima après 2 semaines ti tosala l'organisation sika. Na organisation faille eza place nini sur quel plan matériel logistique tout. Voilà. Donc talaka quelle humiliation basali na Dadi Kambala batie podium oyo bina fila ko beta concert na Lemba. Yango wana batie yango corps ya vie et puis batie bash moko boeloro la chapeau à pape. Donc bash wana batie wana de ressentir que oya na gauche oya na droite ozomona corps yebisangai. Et puis ba louer kaka 40 chaises ya pamba. Donde toza wa tozo kende kuna service ya sécurité oyo comme makora a Dadi Kambala tisi ko ezomona na te batikala nyongo na bango $25. Mutu ba pesa ki charger les artistes comédiens wana. Toyebi bien. Na otanga kombo na. Oh, nanya ko betanga mais c'est le cardinal quand même. Tu parles avec mais na lobby no be moni artiste comédien wana ba pesi chargé à louer batu oyoyo ba koki. Non. Oyebi déjà que nga Rena Biri na bangara mutute. Rena Biri bangara mutute émission tozo sa nga bangara courant. D'ailleurs, on a bangara courant parce que ni au-dessus de la loi, on a bangara constitution. De haute éthique, on a bangara été. De biso tout a bien individu. On se reprend. On a biso yo boy. Basali organisation. Ba pesi artiste et comédien moko boy chargé. Ya makambu ya cercueil. Na makambu nini. Bouleka ke no ba beti 4 tours pour na koluka cercueil ya vie coré kokate. On se reprend. Bouleka ke ba na 4 tours à ba cercueil. Quand réseau Simbate vie azali nzoto munene to bi ve Dadi ala rambinga bozo la vie cercueil ya bana 17 ans ata yo moko quel soni ozo comprendre de réseau Simbate alors tozo déplorer ba acte oyoyo bandeko o bazali ko panza basango na ndenga mabe koloba ba n'importe quoi pona liwa Evelyn Kamo pona liwa ya ndeko na biso Dadi Kambala contribution na ezali bon contribution na nga ezali que non premièrement Koya ya Rena Biri naye na 4 bis eza na libanda 4 bis eza na libanda o bata presse toye na yango to contribuer toye na masolo na ndenge moko ya bien 4 bis eza na chaque caméra na noir na lobby na lobby boya ole botia caméra pa muto az important aleki na musique ya bina filé na succès bino bozo landa caméra bozo tela ba marambo eza la sens te est-ce que la matanga ba na orgueil ba landa pour nini congolais za civilisé te jusque là ozo reprendre toye matanga toboyi ba makambu toboyi ba trouble tobo ke no toya ki danger te voilà liloba sou ke zalika ke no pe son âme Evelyn Kamo tozo le la yo la ndenge moko kimi avec pacte na idéologie ba journaliste bo soigner ba information bo traiter yango malamu avant ko diffuser yango. Parce que après makambu oyo boye bakeno ebela ba journaliste ba kozala interpellé pour avoir mis en ligne des vidéos avec des faux titres concernant Evelyn Kamo nande kona biso Dadi Kambala. Voilà. En tout cas journal lelo za mabe, il y a vraiment mabe et Dadi Kambala a pesi pasi makasi et puis bembena elle la mana mavwanga. Depuis to yaki na stade des martyrs. Donc to komi wana ba 10h até lo monter salami podium malonga te ba installation ba installer marambo bien te kuna donc et puis si biso passe makasi so batu ba mituna $20,000 maman livre a pesi $15,000 maman Denise a pesa ki eki wapi yonga pe na mituna ba question ba chimbongo wa ba bimisa mbongo za matanga bali yango te ekenda kana ba dépense matanga. C'est pas du tout bien, mais ceux qui sont comédiens, qui organisation, ba comédiens, ba liembon, ba sali bo famille. Pour ni ko sande ko na bino. Moi na bino ko sali bo pour ni la journée ya suka, faut qu'il na bonheur. Mais boningi bo kunde le roi mona mo bo yabitendi. C'est pas du tout bien, c'est pas gentil. Et Dadi za artère munene o c'est pas te belé na poto na minute to za ba ba olele Dadi. Na poto matanga za partout pour na Dadi. Pourquoi famille ba sali bo? Pourquoi? Asali bango nini? Bakozela kufa to bon ba yango ekoki ete eza yango tayi na 15h lisusu pasi makasi bilamba na aéroport ni point nini bon tiens na compte bloqué pourquoi eza mbongo na bango te maman biso maman Olive Lembe na maman Denise ba pesi mbongo la pona matanga
Pour na matanga ba bazwa mbongo ba gardongo pourquoi? C'est pas bien, c'est pas gentil. En tout cas, nga mana sepe na famille d'adité. To sepe na ngote to sepe na ngote mukete. Boke na stade mati bo mo ane ba installer ba biloko bo regretter. Bo regretter le quoi moi na 8 ans. Oh, c'est pas du tout bien. C'est pas bien en fait. Le quoi famille ngo ba rose na mina kufa na ekaka akenene. Moni ceux qui a dadi qui artiste était. Mais to le lia dadi na veni na bango. Et dadi a se sauver parce que les artistes ba telemi moi ba relation ba telemi on dadi lelo oyo ba ene pe na ngalema ba roche pe na stade de martyrs so yaki ma comédien te ngale la mana veni na bango mais ba ki boke na kitambo. Je te jure tonton Hervé, c'est pas du tout bien, c'est pas gentil. Et ba pesi bino mbongo e matanga esila kana matanga. Mbongo yembongo ti bakaboli biloko baloso ekiti wana mutu yaki ba weli biloko lobi na zela bongo susi na bango zela bongo ata ba lie ba kufa na bango peka. Otika libanga te susi na bango bo muninga kufa ni bo wela biloko olia. Biloko olia c'est quoi? Yé dadi mutabisengo alia ki pa mela ki azana base belé raison bazui azana base belé faut ba titre pas première bureau deuxième. Ya vina ya artiste amobali. Oh, mobali rose na di basi. Ya vina ya nango vina. Souvenir ni malamu za ngo présence de petit naye. Tonton avait va souvenir est bien belé dadi ndazana ako se rabaisser na ba miki. Ya rotala kote ko théâtre lobby. Ya rotala ka ke moi leki na ye dadi ki gentil et puis na raisonner sur na film na ngai na benga ke dadi na tio na casting. Ai bisinga leki na nga na ya na nga zo déjà mbongo na nga bisengo fa na mela mon koi na nga. Moi so bovandi mais to kolia so langulu donc va souvenir est belé il était vraiment mon vieux il était mon pote. Donc on est par théâtre donc staffé na ye dadi za ki ma ye na nga na ba souvenir ne belé sanga pasi. Ce qu'on a tala nga pe lobi na ko kufa boye et ça la mara boye. De préférence ba kunanga ta na venir pour boeza soni makasi ba famille yango et on a vie faut à la riche c'est important famille na yo faut atana mo bozui pour ba riche na ndimi na ngata wela mbongo kwa zani na bana mbongo na bona compte bana mbongo ba pauvre ne ba wela na ba parce que ba pauvre bon en fait ba wela na mo kambo. Merci courage et puis mes condoléances liwango te donc na okondana nzambete ye moko ayebi boni so muto ata kombati nzamba olinga avandisera wa ata obikiso mayebike banguna bakolanda kaka bon nga mona récupérer na maboko na ngai nata siko baoya ozwe pembeni na mais pomba bolandani bartiste ebele bakufi bolandani pomba yo mo ezolobeloni ezoswanga mais nzamba azwaka lokumu mokano na yo quelque part yo pozobanga na obanga te na obangela po nini ata na bangi ata na kimi na nsima ndako odaye kaka. Mais baso ba bino artiste vous toujours ba désordre pondé to vandia to zipe nous mususu ke à partir de martyr kuna désordre artiste comédien ba fâché tout ça organisation mamouriser et que bien c'est que yo zwa moto kene mbangu filmer image wana oyo montrer bateau baza la ça monta ba trouble bo ça le roi preuve tangible était yo po yoki mon condamné à lito imote ali anyama lito imote yoga tous les deux matoi mais il faut que kuna ba source mais il faut que kuna ce qu'on a les wana merle mos legi merle to legi wana to freiner ku to moni trouble za wana ba installer ba podium mambutu wana donc boyo rabi yoka yokate babi podium mais ça est bien par rapport à quoi podium mais ça est bien par rapport à quoi podium mais ça est bien par rapport à quoi ndenge bino bozaki na besoin pour na lokuma dadi fakeza ya munene tout ça c'est pas possible ya mukia ezaki bien te tout oye mona ni mona po bino bozo exiger bango mbongo bazana ngo wana ba ko sacrifier tout esi la te pona balela mowe bo lele na ndenge honneur au vider l'art tout honneur parce qu'on a sima bana batika olekation na ba TV ba lela biso bana ve dadi to souffrir famille ça la programme nango ko batika pe na quelque chose pour bana famille en sima donc botala o ezali boso botala oye peut-être roya wana mambo sima botala o mona ni siko mais attitude no seni bandeko ba artiste na bandeko journaliste ba se comporter pendant bembeo bon wana ce qu'on appelle ça concert bato ba se comporter na mabela Congo eza na Bukavu, Congo eza na Uvira, Congo eza na Goma. Na kati ya famille na yo nani osalo leko moko te batu bakufe bele na famille na yo nano sekwisa te kasi oye kofiotola mbanga oloba maloba pona ba artiste comédien soki boyebi mutu moko aza awa aloba ki likambo moko pona ba artiste comédien bola kisanga ye
po boyeba siko na mboko na zanani. Pasteur de la foi. Pasteur de la foi. Innocent Mowei. Innocent Mowei. Innocent Mowei. Moutwa kosi pasteur de la foi. Eza chocolat. Chocolat ya groupe à théâtre ya Muyombe Goshi. Landa nana ba confirmation nyonso. Mama okenanga loko okenanga wa. Nana ba preuve. Nana ba preuve. Naza maître avocat. Mosala nzambe de la foi alimbisa ngai. Na yeba kite kaza innocent ya pamba. Innocent Mowei. Chocolat. Chocolat. Oh sali na théâtre kokite. Na mona ki yo pe suke katani makasi. Fona lande l'état de santé na yo. La nangai. Ngane mosala nzambe na Congo. Chocolat. Nazo luka yo. Oke kokosa makambu. Lelo mosala nzambe de la foi za sali. Batu bazo salir ye makasi. Pona nini? Biyoka yoka. Olinyo fandika na bureau. Batu baila koma makambu. Papa, tomoni boye. Papa, tomoni boye. Chocolat amoni bandoto na ye. Lokola succès sila. Na tata na ye Muyombe Goshi. Eloko kosala na mboka ezate. Ami sali mosali na nzambe. Prophétesse. Chocolat. Toke no sali sabatese ko. Bosali busoba makasi na musala théâtre. Bosali busoba makasi na musala théâtre. Naloba. Naloba. Ah. Maman. Kinduma makasi na théâtre. Lelo yo komi prophétesse. Tala ninga leti mosali na nzambe de la foi belle. Azui message. Baptiste et comédien 10 bagokufa. Azoye bate 10 ango bagokufa mukolo. Nini. Lokola na ana succès te. Na ana mapangu te. Ana mituka te. Ana église munene te. Moyeba ndimela ye. Ezate. Mbangu na nchili. Akeko luka mosali na nzamba njili. Ola luka nga eko luka mosali na nzamba njili. Impoli à moi si. Très impoli. Maman. Na finga kaso na oyo keloko abongo. Na finga ratin. Sala nzamba finga ratin. Na ko finga loko bogo nimate. Nanda. Nasilisa. Nasilisa. Yoka. Nasilisa message. C'est très important. Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. Nous avons même tazolo basiko. Nous avons yebisa kinga yebisa falia ke no beta. Yenda solo banatango bo respecter ngai. Bo respecter ngai. Mabele ko fongwama emeli bino hein. Na ba cameraman la nanga na bokebi. De la fois le quoi za na mbongo ebele. Abengisi ba comédien. Asa papa na ngai. Te na benge nani yaya. Te papa. Te na benye vie. Collègue. Te ngane toza na double identité. Yaza mosala nzambe ngape na mosala nzambe. Yaza potre. Tenio na la tu ebina nya pesinga yi. Ah. Omoni teni oyo. Mosengwa ngaka pesa yango na église de réveil. Po yeba coordonner église de réveil. Atali modèle bana bazo sala film sexy. Moya pesa bango ezate. Apesinga yi. Papa, na sepela pe na boloko makasi. Bomona ki sexe Michel Bakenda te. Bomona ki aleki amaiki kalamba ite. Ndenge penye la tandaki na miswa batu. Lananga na bokebi de la fois bimisi message pona ba comédien. Ah, lananga yi. Tango apesi message. Et ça lié te batu bayoki message wana. Du fait que pasteur de la foi il y a qui droit d'auteur il y a message yo de la foi pesa qui na message te chocolat il y a qui na message pour il y a droit d'auteur nango. Tango les droit d'auteur nango te asilika eko benga siko ngai muto na leki bango. Papa tale salaki boy. Ozomona biloko ngo to lekisi. Na minute yo bitumba na ngai eza lisu na politique te eza lisu na ba combattant te et comme isko ngana Roger Baka Roger Baka c'est suni
Et comme ici, on a Roger Baka. Mais à collègue, non, on a pas d'ensemble. Bon, comment basal ensemble pour nos comédiens? Bon, comment basal ensemble pour nos comédiens? Prophétiser dans la famille na yo. Chocolat. Nengo loba qui dit artiste et comédien bako kufa. Dit si ba kufa na famille tata na yo. Dit si ba kufa na famille maman na yo. Dit si ba kufa na famille mobile na yo. Dit si ba kufa na famille muto la qui so théâtre muyombe gauche. La nangai. Roger Baka. De o yo loba qui ba kufa na ba théâtre. De ba kufa na famille tata na yo. De ba kufa na famille maman na yo. De ba kufa na famille mwasi na yo. Yo moko po landa bango. Mais aux autres films, Moussala Nzambe, ça péché pour y passer. Non, film Moussala Nzambe, ngane Moussala nie. Ngana banga prison. Landa. Merci. Bon, pour na matanga dadi ndenge ezali ko. Matanga zobima lelo. Tome maena kimia. Azalaki mutu malamu. Basi bazalaki basi na ye. Mibali bazalaki ba collègue na ye. Dadi akufi ya koseka. Po azalaki papa bio. Tapis rouge. Mwana maternel. Dadi di Kambala. Mobali ya mbinga. Mobali ya tai. Artiste comédien nini te ya mwasa luka mona nzoto na ye. Mais dadi azala mayele. Amona angane na oloba te. Dadi mobali kitoko. Artiste comédien ti ya mwasi nini te. Aluka mona nzoto a dadi. Dadi abane ko boya. Dadi azoboya nzoto na eba mona. Po azalaki kitoko na miso batu. Batu nyonso babota na dadi. Baboti bana kitoko na miso batu. Na ningaki na yoka soni. Na ningaki na yoka soni. Bakundeli nga pululu. Nana ko kundela nga dadi. Boboto eza lolenge na yo. Ko salisa batu eza habitude na yo. Ko yokela batu ma eza comportement na yo. Obanda yango kala eza lolenge na yo. Obanda yang mon frère. Mais à lobby ka ngani na oloba na silisa eza lokwa katinga parole. Abanda yango kala eza lolenge na ye. Komema batu na poto abanda yango kala eza lolenge na ye. Kosombela batu mituka kokabela batu mituka na mapangu abanda yango kala eza lolenge na ye. Kosunga ba artiste comédien na tangwa maladi na tangwa pasi pe na tangwa bisengo na tangwa liwa mama ni mama mama ni mama mama ni mama mama Olive Lembe Kabila nzamba pamola yo. Merci maman. Merci maman. Merci maman. Azapeka maman. Merci maman Olive. Elongo pena oyo. Elongo pena maman Denise. Nzamba pamola yo. Kasi abanda yango kala eza lolenge na ye. Tango ye na famille dadi, famille mondiango lokwa likambo sika. Nga mwena monango likambo sika ezate. Po abanda yango kala eza lolenge na ye. Tata pamola biso. Bon, vous avez un souvenir nini pour nous décoller? Fali ezalaka makambo so boche podium oyo yango te boche drape oyo yango te biso problème to ezaka ke to bimisa corps ya ndeko na biso to kene to expose yango to vandi to lali lobi to ke to tika na lilita. Yo moko bengo po nini coïncider donc eza coïncidence. Vous comprenez coïncidence ezalaka nango pe na makambo okobima pe bo abimi bokutane donc eza vraiment petit quand tapis rouge petit quand ligue de ça mutu mo wanda ozo comprendre ozo secouer place malile yali place boza calme bo senti facha moi chaud pour toujours la muka en tout cas azagné rankina batute mais so mo place mozo takio to le belo mo loin za yina yo on dit ali na côté mais azagné bon na bato bazagné bien on no sobota ba ne po sali sabango ba na peso bakolo po sali sa mama makambo maman Olive sala reza malamu. Les attaques ya raso muta kufi même chose obela so ya annonce ne komi so qui peut écouter na ba programme na les attaques batu nyonso ba obela ka ya le roi net charge ya merde
eza kokota mpo beli peut-être programme nokuti ntango mama aza na makambo mosusu ntango aza na voyage mais soki ekutani na programme oyo eza nango normal bakoya basalisi yo soki nzambe azwi molimo no liwa eza mpona bato nyonso moto akotika libanga azali te soki lelo peut-être liwa ya baartiste comédie ezolobama mingi peut-être mpo toza bato toyebani toza bato bayebi biso yebisanga combien de menuisier baa na morgue lelo combien de maçons combien de joueurs combien de nani bato ebele bakufaka na bango parce que eza phénomène liwa mais le problème eza ke lokola biso toza bato kaka homme public ke kingani akufi yango nde ezorefese ke tala banani oyo tala banani oyo liwa eza phénomène na nzambe moto akokochange yango aza te équipe mosusu ezali na nini na martyr kuna place bazobongisa yobi ka bamisala nde ezata mosusu koto esilaki te oyo ezaka bakabola bacharge te bao balandi boye balandi na basansi wana kua soki liwa bavedete ezalaka baproblème ebele cercueil oyo te suka la preuve du contraire tokozwaka ya solution tokotia yaya na kati tokomema ye toketi tovandi tolali lobi totiki na dernier demeure. Merci ndeko nanga. O toboyi bacha ote mama ne ye wana koko wana basimbaki o mama ne ye wana tambola na nzete toza bazoba te po tosala interview na mama ya mama lopango place oyo tozoyoka badire po biso surtout toyebi ke babomi kamo liwana ekokaki te moto motema mabe abwakelaki ye maladi lelo to perdre kamo alors na pasi wana eza baparole mosusu oyo mama azoloba ke bolimbisa mwana ngai oyo abomi ye azala na kimia te oyo asali mwana nga boye azala na kimia te oyo asali mwana nga boye azala na kimia te baparole wana eza babiloko oyo tolakisa neti na ye zoba Karine wana oyo azolinga kodenigre famille ya bato adénigré famille ya Marie Misambu adénigré ya Pululu adénigré ya mama Mindondo lelo adénigré ya Lopez tozela ba dénigré ya Dadi Wandesko Bitumbebi wana na obunda nazaki likona nati la gompo ko tindike kozala donc yango na obake Karine Mokonzi gare à toi oyoza no musika mais batu no baza bakozwa mama na problème po ba okangana ku ba o ba lo ba vérité bon ba o ba oyaka po ba sa désordre veut dire que ba okangama Karine batela ki Karina yo ngana tika nga de mamba ofingo mo ya makango mais yo moko ozongisaka ke na finga mo ya makango kuna pa bakamo ateza ki bikok to kendaki pa na bango tomoni mama na ye tomoni papa na ye ngana yambai mama kamo na mbai papa kamo lelo na zaenda bango na lati bango ba batch o eza ya musala ya mwanda na bango kasi yo pe fakasa ya Karine sa musique na muto sa na epona mo mpena ke temps de la fin na ekoki mais jour J moins to lela opé to ananu to bimisa su dadi tinda zini ayo boya to zo image to yeba si on est belé en bongo maman Denise 15 000 maman Oli 20 000 et puis ba cotisation outil par-ci par-là pourquoi ko sala maramba boye ko lela dadi na soni na makasi nyonso bongo ngamba ki bachango wa wana toyebi te babiso mpe basu na banke babanke wana eza bapoche na bango moko parce que baza sire na bango te yango bachango na bapoche na bango si bakaboli mbongo koma mbongo wana eza ya ndeko na bino po bosala makambo boki kotia na banque est-ce que ça na sens te c'est que boyebi bozalaki akufa ou bien bozalaki za ba projet na bino kenda obela mwa okufa biso to kozwa mbongo eza commerce te biso to kufa po mno bozwaka mbongo mbongo apesilaka otula ba misusu bandeko ba kufa kisiko ba mikota ba mboti ka basali bo na ba statut total ba to pesa ba mboti eza kitoko te okokufa kaka yeba ko to lie mbongo muninga yo pe ko ekoyela ko yeba te alobango ye moya dadit ekoyela ko yeba te donc sala malamu po yo pe lo basalo bolamu ebi pourquoi dadi bato balelié parce que c'est tout monde ya malamu bino pe fala bo sala lo malamu po ke pe na kimia mais bon so na lo bébé na obecha monani di bakupamba donc eza ebele mutali boso na joana na nzonzing eza dadi na joaka na zamu wa musala na ye na zaka na zamu wa musala na film ya Mama Darling après na yo jouer pe na Belleville TV na kutane vraiment to joana ya mingi ba souvenir ça tellement ébélé parce que ce que dans le awa elle qui ébélé. Voilà, merci beaucoup Aïda pour le temps et puis bah courage kaka parce que merci beaucoup. Tozana bo moyiboye toyeba ko talisa ba famille na biso bayeba ba valeur na biso tozana bo mo po to bota makana ba famille toza ya famille déjà to bimi na mokili boye toza su ya famille te surtout biso ba artiste to komi ya monde mobimba donc po bazala na boyokani artiste akufi to yokani tous les deux côtés eza lokola kota tata na kota mama kota tata eza lokola na koloba ni kota papa eza lokola mama na libota na ye tozala na patience tozala na boyokani dadi c'est un grand
il fut un grand, il a travaillé avec ma grand, il n'est pas comme qui grand, respect, et Zalaki. Dadi Azaki na organisation. Donc, Azam Moutoyo, toujours regretté, mais tous les laïcs na limemia, Tobimisa, et ça bien, Tokabula Mawa, ensemble à la fin. Donc, Moutoa Vimbate, ou Yaleki Oteno, tous en même pied d'égalité. Donc, Moutoa Vimbate pour dire que Ngana Leki Oyo, surtout Talibien, Tokufa Bisoto, Zanzela Bisoto. Donc, tous en Kimia, Tokunda Dadi, Nandeng bien. Non, papa, est-ce que vous pouvez éclaircir Banambo Kabaye, ba maladie ni papa Dadi Akoufeli parce que. Je peux dire, je n'ai pas précisément, maladie exacte ou Dadi, mais parce que Ngana Zoba soupçon, ou Ngana Yokaki, il y a quelqu'un qui a pancréas. Pancréas, il y a un problème, il y a un basala qui est opération, mais opération à pancréas, ça m'a toujours. Na RDCT, ça m'a carrière, voilà. Est-ce que vous avez un bon souvenir? Je suis venu déjà. Quand je suis venu, c'est quelqu'un que je compte dans mon cœur, maman. Donc, ce qui est c'est parce que je compte sur lui. Ce qui est compté, je n'allais pas venir. Merci beaucoup. Et bongo pour la famille, Oyatiki Bana, moi si vous l'obanini, vous êtes tozana likambo kolobate tala. Oyebi moto ya simbi munduki batunaka age na yete tant que famille ezana ki funda ya mbongo na sali peka okopesa bango ba injonction lisusu te et comme famille ba décider selon ba dans na marche na ye soto kufa pour moi ezana ngote condamnation na théâtre soit tiliwa dans la loi nature nzamba sali mutu na tango na ye abelaki et puis c'est normal. C'est quoi le désordre wana ya matanga dadi par rapport à matanga antécédent ça dit à quoi? Franchement, ça a quitté. Santé Zainga peut bien tenir. Ça a quitté. Moi, je n'ai sa réponse dans les ATP. Na ba réunion en TPC aux Zalate. Nazala na ba réunion en TPC. Oh, Nazala quitté parce que Nazala qui malade. Nazala malade. Il a habité des autres lesquels pourquoi Nanya Banda qui ni Salama qui dira quoi dans l'habité. Dadi père de famille à Tikibana. Ouais, vers Tikibana. À Tiki combien d'enfants? Mais déjà na bazo préciser à Bana Tiki non. Non, on a essayé tu n'avais qu'il y avait à Tikibana. Mais pour nous préciser des amours passe mais il y avait d'atiki bana d'atiki moi na te mais ban pour assister qui est pendant maladie na ouais na maladie avait malheureusement na zaki na kinte tant via zobela na libanda mboka ko ya na ngande na yaki et na ndé santé banjo déranger presque nga penda ndé bande ko basala sala moi trop ko sangana ko bima trop ngeza moi passe donc nga penda la répétition église parler pour nous tellement dans qui ne peut pas réunion témoin dans la confirmation et bandeng ni avait et ça l'a quitté donc vraiment pas moi oui parce que bibi nos artistes bolinga na vivante bolinga na kala ba temps malheureuse ba circonstances malheureuses et ça dû à quoi artiste bolinga na te tampi saka caméra mona ba boudi mori bandolika entre bon tout tchanga pe tam saka caméra ba boudi ndena ba artiste pour na bolingo ezaka na ngote de artiste azalo rola nini alingite na rolo banini artiste lingara on dit que je fufu ndira inde mutazo fufu muninga mswali ate sikonda zo fufu na po pesa pe muninga wali ate wana iya bandi okani lisusu bandi opimela ngo lisusu de oreza moi passe faut singa tant muninga zo fufu ka uyo zupete opesi muninga wana wazangi donc surtout za na bolingo wana ndeza l'important to na bolingo ra ya soki ya benga na tournage nde ba komba pia soki ya pesa ke ba relation nde ba komba pia soki ye bakangama ba bimara na ba genda ba cop nde ba komba pia mais ok bolingo bena monter mon on a bazala ndemo moyoki autonga ni mutu mususu ngo bazala donc passe nangona eza vraiment utilité auto elaki o elaki zara que to yepona ve pour moi na maladie nanga na yeka rabwe parce que ça ve moro to salani na maramoto wando sa publicité mo ya fondation na biso Widal ya sénateur Gilo na Madebora Lwando nde esali que natala souci wana na zalaki te nazale pas vieux malgré santé mais nazala de son vivant bourgeois nae. Ouais, tu joues dans la fondation Widal. Fondation Mozo Sal, ça va te jouer dans ok, merci
basala ye podium basali ya babebe ekomi babandela podium bayela bilamba babosani bakende kozwa eza nini dadie azoloba te aozwaka image Bon, cher internaute, awa tozana toujours na kati ya mok na bino ya ngalema na leo ya dadi na bino kwa yango wana bozo mona ke toza toujours na kati ya prise de vue pour que comment que bakoki koya na ebembe sans que ba bosana batika bilamba vraiment ya mowei batiki bilamba ya mowei baye maboko pamba. Et puis, l'organisation est vraiment mal organisée. Il y a un chilo proactif, il y a un bino, et ça a raté, quoi, et ça a ramassé, quoi. Il y a un toujours, tout ensemble, commentaire, quoi, chilo production. Et ça, en tout cas, des autres de ma casse, la famille. Et en tout cas, et ça, vraiment, des autres de ma casse, comme on a Staro, ça qui m'a ramené dans Mboka. Et puis ils ont négligé, saboté, non considéré. Parce que comment que famille comme boss na bilamba mowe il va y na mort sans bilamba. Et puis 4 cercueils comme mowe était pas ma cercueil ya mikie. Pour que nous surtout pour la mafia ya bongo oh maman Denise la pesa qui na maman Olive. Ba le bongo ba ko ka kosala eloko moko te sur champ ya corps ya mowe. Bon wana nde bozolanda toza mona tristesse o baptiste bazana ngo bazo regretter na famille sali par rapport à Moulinga na bango attends matanga ya chiko plus ça qui boité pour bango bazaki en charge jamais mais on va passer famille est négligée famille vraiment eza vraiment mal appris comment la mal organisé ouais nde to ça to bombe bino ka toucher ba actualité to ça wana pour na bon yo kanezate entre les deux familles, famille à Dadi, la famille à Moissi, et puis bajo, nous fort, bango na bango. Deuxièmement, bilamba ya Dadi, liboso eye bilamba ya taille à Vincent. Donc Vincent a su bilamba la ye, Vincent a su bilamba la ye, alatisi eye apesi Dadi, bato morke babwaki. Troisièmement, nde ba yo bilamba sikoyo, tozo kenyo où allons-nous? Mongo bobombi. Yo mtolobe yaka yo intervenir yo ba micro que ça lokuta yo les apprêtés premier binae oza membre de famille un membre de famille na ya liboso bilambe yaki ba boka kango pa wana oh ya mwana bilambe thématique pour la ensemble ça va
Voilà, moi c'est Moé. Oyo mwasi ya Moweya ya papa na biso Dadi eba ya film te ya Papa, s'il vous plaît, toi, il y a moi, il y a des choses. Allez, mais bon, mais toi, c'est vous. Combien on s'en fout, on va dire. Oui. Alors que, on a fronté papa. Tokuta na stade na profile na car moi. Ah? Tokuta ko filmer. Kanza uni. Ah, obengi ngaka mbala moko. Iko déjà bima. Dakemba moko te. Yo koko. Bara. Ah, matanga bena eleki mafu. Ah. Na kolega ye moko. Ah, bena ngaba. Bébé. Mais Makimi ni buni. alors, Mais baba ko tu wapi? Bosa. Ah, c'est là. Alors que comment vous en porte, c'est au kanga. Ah, basala kaka. Yana kaka. Victoire. Masanga jaza si auza si. Naza matanga ya dadi yao. Ebimika sikoyo yaya. Bongo kubango population ezo yaya dega. Zela yesa chofana. Ya bosi mabia ko bana bien te. Bana ba bien. Ko kuji mon te ya yele ba. Voilà, là c'est l'entrée, il y a d'autres, il y a des Ronabiso, il y a des Kabbalah. Papa, téléphone. Le vélo rosé, image. Fongola.
Merci, nous demandons. Voilà, merci. J'espère que tout le monde est encore de Konabi sur le côté. Batoni, on s'en va aller. Peut-être que Balbalobi, on va s'en salani, magie tonine. Le long, tu es mis à Kinshasa, mais le leki, tu as combo ya Dadi, ni Kambala. Comme de coutume, dans qui sont artistes quoi? Et ça, genre le code à Panthéon, et ça, monument des artistes. Artistes, ceux qui ont couvert pour la piste d'artistes, tout là qui s'acquiert, en part ma œuvre naé, atikali seko na seko, neto yaka ko ça la plaque naé honorifique. Donc comme un combo naé na monument oyo. Cérémonie oyo ko ça la masikoyo, et ça dit cérémonie wana. Et c'est vraiment qui m'y a fait ordre. J'espère que nakati na biso tozali na représentant bakonzi ya stricti ya artiste comédien. Tomoni pe tozali na maman na biso azali bourgmestre na biso Justin Kalima oyo azali lokola mokolo mabele awa ezali na kati ya commune ya Kalamu. Na kati ya honneur tokopase boye tozali na etapa liboso tozoexplike bino oyo akusa bazali kotoka oyo tokosala dévoilement ya plaque honorifique ya Dadi Kambala. Après dévoilement de Kotaye Awawa, basali tour ya cercueil. Donc, sans plus tarder, Kambala Zanani. Dadi Kambala Zanani. L'artiste de Zanani. Il y a Zali artiste comédien autobar, il y a 6e art. Amane Kotara, à Botami, en 1970. Aye Kotika Bisson en 2000. 50 ans sur terre, le sol lui-même de son vivant, avant de représenter il a représenté 50 on a physiquement mais Bisso étant qu'artiste d'un pays qui a il y a un officiel pénal, il y a un TPC, vous allez à l'association d'artistes comédiens. Voilà. lelo toyende kotika ndeko na biso Dadi esika oyo ekozala bambula na bambula soki moto aleki na Kisasa oyo ayebaka ye akoleka awa mpo atanga kombo mpe makanisi na ye ezongela ye. Donc lelo donc tozosala ke ndeko na biso Dadi histoire na ye ezotikala awa moto nyonso akowuta bisika nyonso place des artistes lokola ezali esika oyo bato nyonso balekaka soki aleki awa akoka mpe kotanga akomona nkombo ya Dadi mpe histoire na ye ekozongela ye oyeba ke oyo azali deuxième ebale mondial awuti kotika biso. Premier ballet mondial évidemment original ye moko atika biso ya mibale ezali Mundweri pe photocopie conforme ya ballet mondial. Alors etikalaki na biso Dadi nde moto aza kosala ki est ballet mondial. Finalement ye pe atiki biso. Mais enfin l'artiste ne meurt pas. Yango na tozali awa po ba trace etikala. Tokosenga na bakonzi ya l'État bazali awa comme ça. Voilà, là nous sommes en train de voilà, dévoilement officiel, il y a plaque honorifique, il y a artiste Dadi Kambala. Voilà. Après qu'on dévoilait, on va inviter Konzio Bazawana, TPC. Voyez maintenant qu'on a la tour, il y a cercueil.
hommage au rang de honneur Yasuka, artiste et comédien. Voilà. Voilà, là c'est l'honorable Michel Vorba qui profite pour déposer le bouquet de fleurs à l'honneur. Il y a artiste et comédien, Dadi Kambala, merci. Là nous voyons le bourgmestre Jean-Claude Kanima, Oyati Karabartiste était. Souvent, chaque fois que nous en apportons, il y a place Nabiso, c'est sans condition, en faut que Nabiso apporte rapidement pour les paix culturels. Merci beaucoup le bourgmestre Jean-Claude Kanima, le président Massoumouya NTPC, le président Elombe, je vois Bandeko Nyonso. Maintenant nous allons inviter les membres de la famille au Bazaliawa, les membres de la famille. Voilà. À part maman de la famille, maintenant tu veux galater dans quelques minutes, tu veux tomber l'accord. Et tu veux tomber dans l'autre. Après corps, après cercueil, tu vas tomber dans la cima et d'aller l'artiste comédien. Moi, est-ce que tu vas manquer la vie? Est-ce que tu vas manquer la vie? Maintenant, nous allons demander à la sécurité. Yako, artiste comédien, s'il vous plaît. Soit les Matoya. Voilà, oui, je devrais président. Il y a un journaliste là-bas. Bino ba sona na bino to lobi na so mo fi na biso mo e na biso. Ah. Ah, to place na to yo. T'inquiète, on va encore rater. Internet a sikotoke na corps na victoire. Après ce qui te l'ont la victoire, tu rekende na stade des martyrs. Wapesika bakolela. Papa na biso Dadi Kitambala. Après que l'on a victoire, tu rozanga te kolakisa bino ndenge nini makamunya sezo. Après victoire, beaucoup ndenge makamunya sezo. Après victoire, tu ok na stade. Après stade, kunande esika wapi o bakolela nzoto ya papa na biso Dadi Kitambala. Merci beaucoup na ndenge bobandaki na biso pe bozo continuer kolanda biso na boke binyonso. Bo s'abonner, j'ai affiché tout TV. Babi awande makambo kitoko makambo sika makambo 2020. Babi makambo bieza a bo s'abonner, en tout cas bo s'abonner na chaîne. Quand tozo kende na victoire, wa pesika barota nzoto amowei, tozana bino, totiki bino te tozo kende na bino tozoko bakaka ti esika oyo tokosukisa makambo tokozanga te kolakisa bino belema. Merci na ndenge bobandaki na biso pe bozo kende na biso bozo landa biso na boke binyons tout.